Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Talinga Balboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tu es tous là ensemble. Na sujet moko maman na biso lobi des shows. Cha sujet nanga na communauté opesa nango conseil pour na ba maman oyo babali sarabana na bango na makasi. Tozawana. Ba famille oyo balinga ko balisa bana bango na makasi selon baguna bango selon ndenge bango balingeli. Na beta lisolo musu ya koloba soko bengisi mutu na poto elingi oloba te mutu wana komi esclave na yo. Dans quel sens na bakaya boye? C'est-à-dire ko salisa mutu tika nde nzambe azongisela kolinga te lokwa yo salisi mutu. Mutu wana ifo koma sous commandement na o en tout. Faut piétiner jusqu'à tête, non? Quel est le problème? Zala brancher toke na détail. Maman la biso benga maman zolela. Maman lobi des shows na kolingo lobela na kati ya communauté pour ba conseil na yo ezo sala bien ezo sunga quelque part na kati ya mabota. Toza wana. Maman la biso lobi des shows na zaki na Kinshasa, na zai na chérie na nga to banda o vivre na ye. Ba banda o vivre na chérie na ye tant bazo vivre. Maman na biso kolo lisolo, maman na bango aza na poto. Babande ko sele déjà ba démarche na Kinshasa pour aya na poto. Maman na biso abi des shows ngaso ina koma ina poto avant et que mobile nanga umile na Kinshasa. Na linga même na sala musala na aider mobile nanga aya toza ane na poto. Oui, c'est vrai. Moi si soit ling mobile na ye asala ranyoso pona mobile na ye. Ebele ba bengisa mibale na bango ba vanda et kenda liboso. C'est comme ça. Mais chose grave. Maman na biso alobi tant na komi na poto na ye ko vande umela ki penda mwa muke basanza muke mobali nanga na Kinshasa kuna lokwa ye pa zaina ba démarche à poto. Maman abi des choses soki mamba mobali nange sila ki avant ya lingara koma vanga nga na ngai na na sima mais yo ebika mamba mikanda poto ya ba démarche à poto na Kinshasa leka awa pesa mbongo awa yaki ko sa maman na biso chance ye ko sourire en avance ba bengisi na famille na ye quelques mois mobali na ye pa ye kolanda selon ba démarche à salaki na Kinshasa visé bimi avion poto bango tu baza na France. Mais problème ezani na kati maman na biso kolo lisolo azo déplorer comportement ya famille na ye. Maman obi des choses tant on a commis na poto tant on a ko koma na basanza liboso 2-3 mois bazai na nga bien. Mais par après ba koma ina besoin ba lingisa nga na mutu mususu. Nga na yebisa bango carrément naza na mobali na Kinshasa nazo zela ye na tiki na ba démarche azoya awa na France. Bango ba mona ki onka loko aja mibal botika na Kinshasa yo rasi ndengo ya mobali wana ko ya kalelo. Maman na biso abi des choses na zayi na espoir pour na yebi na ndai ko mona ba démarche ndenge azosala. Bref ta muke ta mobali ne pa ye na poto. Maman na biso a signifié na famille na ye ke oui mobali na bande ko zela na Kinshasa toza na ye awa na France. Mbutu ebandiao. Yoka, oyebi babolingo o ezaka mutu asala choix te me bino bosaleli choix des fois ezaka bien te. Des fois ezaka mabe, ba des fois eza ebele na kati. Maman na biso lobi des shows, ta mobile na nga ye, na ebisi famille na nga ke mutu na zelaka aza awa. Famille basiliki. Maman na biso abi maman na ye o abengisaki na poto asiliki. Maman alingaki abala na mutu o bango babandai ko penser. Bango mo balingi ba ponela mwana bango mobali. Toza wana. Maman abiso abi des shows mobali nanga tozaini na Kinshasa to souffrir ensemble. Soki ayaki poto liboso, je suis sûr. Toinga tokuta na kaka linga asala nde mibali nyonso basala ka po abengisanga. Ngape na yebaki soki na ye liboso na ye ngape na kosala na bengise. Mais sauf ya zaidi ana ba démarche na ye tant que mobali ami komisi na poto. Problème ezani na kati. Maman na biso abi des shows et komaki likambo ngana zela mobali nanga mwana mobali aye poto sika. Poto eza na ba réalité. Il faut mobali aluka mukanda
sima mukanda ifo lukanda kutia ya kobalanga famille baboyi babi jamais yo kolinga mobali aye poto sikoyo azana eloko te ti azwaka mukanda ti alukaka misala azwa ndako ya kobala yo tokoka ko supporter te tokoka pe kozela te toza wana ba imposer mama na biso il faut otika mobali wana okobala oyo biso toponeli yo amour forcé maman lobi des choses ngana bango ezalaki vraiment problème ti na niveau maman na biso abaki des choses maman biso abi des choses na koma na niveau mo na koma na suka etikalaki muke na misala mabe pona mobali te mais po famille baza ko imposer ngana makambo ngana lingite etikalaki muke na mibwaka même na balcon na mibwaka na se en fait na kende na po famille etenga pression maman lobi des choses mais tu es baraté ba famille na biso soko bengisi mwana na poto to soko bengisi ndeko na poto il faut yo poponele mobali c'est ça soko bengisi mwana na poto il faut yo moko lukele mobali c'est ça maman na biso abi des choses moi si asala ka choix na yeye moko moi si fata la mobali moi si asepeli nde alingaka mais famille na nga balinga na linga oyo bango ba pesinga ba imposer nga mobali wana ndenga ye Kinshasa auti en fait auti Kinshasa sika aye na poto sika tani ni ya kozwa mukanda tani na kosala musala tani na kobalanga ba habitant eleki mulai alors il faut na landa oyo bango balingi toza wana moto zopela na kati ya lisolo na biso landa oyo kandenge nini esukaki mama lobi boye des choses nga nazalaki na kondima du fait que na lingai mobali na nga na lingaki te na uti Kinshasa na ya kokuta na mutu moko oyo nga na kutana na ete na vie mais oyo bango bakutani singa oui toboyi te mambo yaka na ndenge nango mwasi soka ye aza ye moko aza libre c'est normal baki ko connecter na mutu oui balingani na bango bolingo peke mais question eza mama na biso abi ya yaki azana mutu oyo azozela toza wana parce que zana batebele baya famille bakutanisi na mobali songolo balingana et marché bake na bango liboso mais kaya mama na biso ezake ye ayaki déjà na mutu na ye na mutu oyo bauti ko vivre na Kinshasa peu de temps mobali alongwe na Kinshasa akomi na France mais famille linka rabatika na pona nini vie ya mwana mobali ko umela et surtout que ndenge za rebongo so ba pesi kibota c'est-à-dire soka zu mukanda te okokoka kozela ye mama biso abi des choses na ngana zela mobali wana na ba façon tout eza na basi ebele baya mibali na bango bazwa mikanda te ba luki même zemi ba déclarer zemi kaka po mwasi a sauver mobali to mona ngo ba mingi pe basala ngo po mobali a sauver mwasi to mona ngo ebele mais chose grave na kata lisolo maman na biso abi des choses famille etiaki pression na façon tout kobanda na mama ba oncle na bandeko tout ba boyi balingi tenga na zela mobali ba tie pression ya suka bref maman na biso abi des choses na koma na suka na kokaki te na sedaki a sedaki ça veut dire a saleli volonté ya famille a bali mobali o famille elingaki ye abala elo ni maman na biso alinga loba na kati oyo kikozala comme leçon maman na biso alobi des choses na landi ba émission na mingi ba dégâts mingi eza na mabala surtout plus mabala mingi batu basali yango kokende libala o ezaki par souhaiter eza na ba dégâts maman lobi azana libala mais apansaka mobali na ye toza wana abala selon ndenge famille lingaki mais mémoire ya mobali na ye etikala ye azana ndaka libala mais azo penser mobali na ye eloko teni to lobango wana c'est-à-dire maman lobi boy des choses so nazaki mwasi moko nazalaki faible to so nazalaki mwasi moko ya ndumba franchement nazana libala menenge na bando continuer kolanda mobali nanga voilà ba dégâts voilà eloko maman na biso aninga loba c'est-à-dire tokolinga to pesa conseil quelque part na ba famille bandeko ba papa ba mama ba noko tout le monde ce n'est pas dit soko bengisi mwana na poto yo il faut ponela mwana na mobali non yaya ce n'est pas dit soko bengisi ndeko na poto yo il faut balise na mobali oyo lingi te yaya faut kotika mutu azala libre de son choix et ça très important maman na biso abi des choses mobali nanga lelo azala na France na mona rapeye lelo mobali akoma azwa mukanda mobali akoma na vie normale lokola mibali nyonso azwa ndako azana mutuka azo vivre normal ndenge mibali nyonso bazo vivre soki na lobaki na zela mobali nanga ndenge mona lingelaki tunge tozana mobali nanga
vie ezosenga kaka presse te ozwa lelo. Vie ezosenga patience pour obuka mbuma. Maman azo regrette akota libala. Oui, abali akena libala, mais maman na biso apesinga lisolo abi de show kotanga kombo te kotanga ville te kopesa ndisi te nga na linka bandeko na biso na poto bayeba. Nga na vanda na libala mais na vanda na kanisa mobile nanga et surtout que toza pays moko. Surtout que toza pays moko pe toza na ba ville moko proche. Mais le roi na sina bala kine balinga ina bala na kipara isus te mais na tikala na tâche na tikala na souci na mutema. Lelo mwana mobali azwa vie, lelo mwana mobali akomi lokwa mibali nyonso bazara na poto. Na fungoli parenthèse rapidement pour ce qu'on comprendre. Oyebi na vie ba wela mbangu ba leka. Vie pole pole, malembe tu kwendila. Ya yo ko forcer kaka mutu aye lelo, mbala moko ifwa kenda sala bwena bwe po yo lingeza la bongo non. Bino boya ki kala, ta bino boya ki liboso na poto. Bozwa ki tan. Ya kosala ba choix. Mais ndeni bolinga obengisi mwana, obengisi ndeko, mba mo boponeli na mobali. Oui, ba ponela mutu mobali soka yeye moko azaki sans engagement. Mais mutu ya uti na Kinshasa ayebisi bino ki aza na engagement. Et pour ça la même coïncidence mobali a commis. Pourquoi bolinga kaka bokata bolingo wana po bokotsa na nzela o bino bolingi. Voilà les conséquences. Yango zomo na plupart des cas. Ba mabala mingi pezo kufa na poto, soki totali. Mingi toza na cadre ba histoire aboy. Mutu azaide yana mobile, mais compte tenu ya ba difficulté mo boyeye, bokotie idéologie mususu ake gauche. Or que nzela ake ezalaki ya yete, nzela na ende o ya tiki. C'est ça côté bagafe zo uta. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Maman na biso azo regretter, maman lobi des choses, nga na minute na za na poto. Ba famille na nga barandanga vie difficile, barandanga tâche difficile. Basalisa nga choix o ezalaki yanga te. Mobali nanga lelo akomi bien. Soki na vanda kina zelaye selonga. Soki na vanda kina zelaye nzamba linga asala tenga tozaka esika moko. Mwana mobali azalaki ko bunda même na ba début wana zino mukanda te azo bunda. Mama na biso abia azo bunda azo ya kotikela nga mbongo. Ya bambongo mike. Ayisinga za na patience. To komi déjà esika to andai ko penser tozala. Za na patience na bunda nzamba ko sala polo bito ko kisa mokano. Mais famille et panza bolingo famille et kabula bango mama kenda ko bala kote mususu. Mama na biso azole la mama lobi des shows lobela ngo bande ko na biso bayeba. Yaya soko bengisi mutu na poto mutu ana komi esclave na yote. Soko bengisi mutu na poto linko lobate mutu ana efasa ela ba choix na yote. Mutu faza la libre de son choix. Voilà autre ngete loba pona mama na biso ngwana mama na biso abi des shows lobela et ko sala bien tozomona mabale belé zo panzana. Mabale zo panzana pourquoi? Surtout bande ko soki ba uti Afrique. Aye mama ye moko efa ponele mobali. Non. Ndeko soka uti Afrique, yaya ye moko efa pese mobali. Non. Ndeko soka uti Afrique, famille bango moko basi bazwela ki mobali kala. Non yaya. To pesa ka chance. Mwana mwasi atala mobali kozala bien. Surtout plus tolobeli côté ya basi o bayaka déjà na engagement. Eza na ba basi ebele baya na poto. Azana engagement na Kinshasa. Metanga okoma a na poto famille ne babi oya Kinshasa bosa na ye zwaka mobali o biso to pesi zwaka mobali o biso to pesi zwaka o non eza ba erreur yango ba dégâts pe eza mingi na kati ya bolingo également vice versa na mibali mais a to lo bana côté ya ba mama na biso azo regretter mama lobi bande koto tika ba comportement wana voilà autre ngato lo ba pona mama na biso to lo bela ba sujet tout benga biso na des choses de Nar TV numéro des choses de Nar TV ngwana ezo circuler. Pesa biso ba sujet bien ou comme lui comme la ba misuste ko sala bien. N'oubliez pas chaque cloche de notification otala ka ba émission na biso na temps réel. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Ciao.